site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Mbisi la sexy. Bato balobaki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Yena ma César Mazi Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mbisi. Soki ali na butu ozomona kwa ezolanda yo okima tokima ti okima ebite siko yasi na manamu yasi elebe ku ya kufa mandeko na ngai mpona nini babataka bino yango ratumango vraiment Salut et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Vraiment merci à vous chers fidèles téléspectateurs de Congo Elengi, toujours dans le magazine Kitoko, découvrons ensemble, qui est toujours présenté par moi-même, la mignonne de la presse, Glody Diasuka. Tellement fort, tellement fort. Merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre patience. La mignonne de la presse vous remercie infiniment. Je dis un grand merci à la grande équipe technique. Merci à Herman Emporio, mon caméraman, merci à toi. Merci à Tracy Melenga, la même magique Tracy Pro. Merci à toi. Merci à Grace Mbisi, leader, la chanceuse, comme je l'appelle souvent. Merci à toi. Merci, merci, merci. La bino tout vraiment bolinga Congo Elengi, talaka Congo Elengi, ce Congo Elengi zate dans ma plein dans site Moria Gaia, site à Bolite. Merci la bino tout va téléspectateurs au Boza partout à Paris, je vois mon vieux JP Maya. Oh petite Nayo, la mignonne de la presse candé dans les vieux là vraiment merci pour notre soutien. Merci à Matou Idole depuis la Suède de Moutambong. Merci à toi. Merci à Papi Makaya, l'ambassadeur. Na Kata Lyon. Ezaya Koinda. Vraiment rapidement, quand on est dans le Banazana pour la terminer, ambiance au Ezaka, la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et surtout, événement Nino Ezo marqué Mboka. Événement Nini Ezoleka. Neti lelo, toye précipitamment. Et Papa Kozi, beaucoup de gens baébillés. Papa Kozi, Azali, prophète, Yamili Mor, Nengemo Amibengaka, Pepe Lisusu, Antichrist. Indi tozala kati ya bureau ya Congo Elengi masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbisi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grâce Mbisi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo Elengi mobima na Paris tozosala promotion babi moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos Congolais des Congolais na biso no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo Grâce Mbisi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence moi Caps Balobi Jaguar Ezalié Ezalié Petit tété Ezalié hélicoptère Ezalié avion Ezalié Babem VP Ezalié range Ezalié on doit écouter on là na moi Caps
songolo mingi lelo bokamone na Yesu abu eza biloko ya malamu bemba bango batumbaki mamaki bavita nde biso mpe tokotumba elembo bango batika bakenda kasi ye moyindo otiela kolokota yango oyosalela yango kaka mpo bango si bakende na bango bayeba deja makambo bango baye kosala awa ezalaka bukuta yango wana nani lisusu esili wana bon matondo mingi ngai mpe oyo nabongisaki yango oyo epasuka ebongisaki yango ndeta kala bakuna sikoyo mbeka ya bibilia Wana kata mwa base na kotisaka yango po ezwaka po ezaka mwa teti mwata po mukande bomonia ndenge bisulu mukande bomoni atangaka kisi mpe asalelaka yango soki na ndako ngaka kisi akonvoke po abenaka mbongo na bandoto na bino toki mpe aliaka mutu azalaka mpe na bible oyo atie bushi abali konvoke ale mwana na sikoyo soki nganga kisi asalelaka yango pase na eglise atangaka chapitre kaka yango bon sikoyo pase yango yo très bien yo vraiment ye mutu obukelaki mamaki bavida koni sikoyo ozongi oyo kobukela yesu ndeko batono mingi ekozinga te sa tokotelaka petrole na kati yele muzulumu ayebi te sini oyo soki olali na butu ozomona roi ezolanda yo okima te okima te ayebi te sikoyo yasina malamu elembe ya ku ya kufa bandeko na ngai mpona nini babatisaka bino yango soki na morte okokuta yango okimi morte oye na cercueil likola cercueil okopona yango mponaka jésus azali maître amemaka bato na balongoti te awa bukonza yesu abu oyo ekota banani bamisima oyo etumba kaka oyo eziki mpe kaka mpona bango awa po bokonzi na bango ilfo ezala epai na bango kuna na rat mpo mahome aza mokonzi ya solo mpo na biso mahome tokotosaka ye yango na longoli yango kaka pembeni atango pembeni mpo nango tuma bango nzela moko te mpo mahome azali oyo mpe atambolaki na busola nzambe ye moko ateyaki tomonaka kutimi na bango apres kosambela na religion na bango baza na mibeko na bango kasi christianisme mibeko na bango eza nini kimoyibi na kimoyibi awa bakoyebisa bino nalali nzala 100 jours nsima ya 100 jours bakoka bakotelema adrese yako batelemaka eza wana awa na kongo awa ye moko paster akomi apôtre ye moko alobi ngai nakomi jésus nde bakomi mangomba nyonso bomonaka wana eza mangomba ya nzambe te ata katolike eza lingomba ya nzambe te ata bacouple dormir ozolalisa bino pongi ntango nyonso eza mangomba ya nzambe te yango monaka soki mwana papa akufi lingomba etikali epai ya mwana sikoyo nayebi te kanisa yo moko
ata bino bakimbangise bolingisa bamoke kanda mpo longola mpe komba yesu wana mpo na biso bayindo yesu aza mpo na biso te yesu azali mpo na libota na bango kasi yesu oyo osambelaka oyo tuma bible oyo aza yesu ya israeli te eza yesu ya balongo ti elongo sikoyo ntango ekoki fona tumango vraiment ya mama kibavita longona singana bino wana ezwa moto akokana yesu ndengana oyo azosindika deja abi almet zela malem telemisaka moboye kozaka mwateti zela maintenant les antennes kusakoya poza mamoto makasi ok zela sikozwakaki kotananga ok bilamba toza bilamba te azonana allez ayabelemeti yo oza na cadre ya keba malede pesaka moko sima miko longwa Kozi mbote na yo mbote mama journaliste namona za esengo makasi aza na esengo makasi yani mbote bayine ba comprendre valeur na bango yango esengo yango na za nango sko oyo sali lelo pona yo vraiment eza pena malamu bon oyo yanga kuti na tumbi nanga ba papier na oyo bango basalaka biso ya kotumbaka bato ya kobomaka mamaki pavita kwa fumu kimbangu konana mo na oya bango na oya ngayana leleki na sali revanche toni non comprendre na sali revanche te na lakisinde
eza bunzambe te po bunzambe bomaka mutu te nasalanga revanche te ya etalisi ete eza bunzambe te po soki ezali bunzambe bato kotelema no boye te mutu abeti nzambe mutu akozala bomoi te soki lelo nga nasali oyo nasali elingi koloba mpo na démontre bino ezanga bunzambe te po tobana kobanga bible tobana kobanga yango ebelisaka maboma so nga mpo kozala beli boma etiki nga mpo kozala kufi ata tu santé na komi na yebite nengo webelinga ata mandefu komi ebele eliakisi santé po ani yosuka na bible te ozuna ba sultani ozuna ba nini o ba sango balata po ani kasi te wana luka noka guerre pamba nazo luka guerre te bo ezani to bango na biso to kabwana océan oh bino na bango kabwana to bango na biso to kabwana océan e kabola biso ko po ani bango bakipa mam na bino te bino rani bokipa mam na biso to violer te biso to kena ngambu na bango te po to violer biso to koti bunzambe to yebisi mundele asamela nzambe bakoko na biso te nde bango baye kosamisa biso bunzambe oyo bakoko na biso basambela te nde bango nde bakoti na continent na biso po chaque bato baza na écriture na bango baza na religion na bango ata ba chinois baza na religion baza na écriture na bango bara baza na écriture baza na religion na bango po na nini te biso ko ba indo papa Kozi na nous à moins bref parce que faut de temps tozo kende déjà parce que temps tozu a vraiment zaki pour na relaxer bato on so balandi partout dans le monde lo ba nini ko ipsa bango par rapport ya événement o lekisi lelo na église na yo matono mingi mama journaliste elingi koloba mutu mundu alamuka tozalaka batelécommande na mundele biso batelevizio mundele ne télécommande na boyi lelo biso bayindo toza mpe bato tomitambusa biso moko mpo mundele alingaka na biso te yango moni lelo papa koza démontre bino bunzambe oyo bino mokasaka eza bunzambe eza bunzambe te eza busatana yango na démontre bino yango esengo mingi na bana poto bana mvuluzi bazobengama bacombattant oyo bazobengama bana mvuluzi matono mingi bino nyonso nsima mfumuki mbangu conseil na yanga ezalaka ntango yango oyo soki oza na poto nasomi lupangu te soma lupangu na RDC na mboka na yo kosoma lupangu na mikili ya poto un jour makambo boye papa koza komi kosala mundele akobenga na bino akosongesa bino na bamboka soki osomaki lupangu te ezala pasi ekokomela wapi yango nalobi na bana poto conseil na ngai na bino eza nini bosoma mapangu pote ata lelo te mundele korefule bino eza professeur papa Kozi po mfumuki mangu se alobaka yango déjà vraiment merci papa Kozi c'est mingi ya ko ya susukati na esika lelo pona ko répondre à l'invitation na yo au bank service pour la relaxer batno so balandi so pardon le monde ba image o ya lelo merci totondio botondi à la prochaine hein? Matondo. Merci. Ok, ça n'est fini pour aujourd'hui. Quand vous remarquez, donc Toyaki vraiment et pas papa Kozi na église na bango ya ba antichrist bomoni ba événement o eleki ya passe na be ngata ya passe vraiment ba bango bazo sepe là, je ne sais pas bomoni ba si Basil Kotumba, Bible autobenga la parole de Dieu, voire même na baba sultani, baba sango, bilomo moni comment elle est qui. Vraiment merci à la grande équipe. Là je vois la même magie contre Cipro. Merci à Grace Imbizi, la chanceuse leader. Merci à toi. Merci na ola subalinganga de partout. Vous avez vraiment amour ya Kolanda biso tant on vous a même pas na souci à cause de biso. Glody Jasuka la mignon de la presse candidat le baki rendez-vous le 20 juillet les jours de ma naissance. Basoué na bino bakado na bino et ça langa tellement vrai bien. Na ba vrai nanga tout. Merci na Pablo Manienza depuis Londres. Merci à papa Jean-Marie Diasouka na Paris. Là je vois aussi JP Maya, mon vieux l'homme qui a un bon cœur. Merci à Matou Idole depuis la Suède de Mutambongo. Pourquoi pas à Papi Makayabou, ambassadeur na Lyon. Vraiment merci na bino tout, ma soutien na bino tout. Ya ndenge na ndenge. Merci pe na attention au bopesa qui lelo vraiment. Et la émission Oyo bah tout pardon le monde balani na qui est touché bah tout partout mais facilité ça continue toujours avec la mignon de la presse Glody Jasuka. Naïla Bino tellement fort et pour aujourd'hui je vous dis au revoir. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon. Grace Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grace la sexy.
Sponsor kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viens à ma César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille